Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. La simation na sali susu ya lobby. Ya limbi sanga papa, olapaka awa. Ya, na lapaka. Olapaki. Mais na yebite loko ni tininga ya. Papa, olela awa, papa na garde soni na yo. Ya, na yibi, na sobwanga na ngote ya. Na sobwanga. Papa, repite soni na yo nga ya garde yango papa. Olela se mokile yo ke mamba soni pona yo. Moi papa nga. Naza bano te bayaka akomisi mobala mama na likangu na to mobali ne. Je ne suis pas na naza bongo te papa. Naza bongo te. So na poso linga na mobali banda yo te papa. Te papa po tika, po lapa. Pour continuer le soute, faut mebima. Parce que tant que nga no garder yo, no bomba salité na yo, ozo continuer ka kosanga mabe. Non ça mabe shooter. O continuer osanga mabe papa. Le lo soke yindelinga na lobi ke ebandaka boeza ka boeza. Bate be ba opesa ngato. Ba we bate ke o salinga mabe belenga na banda ko garder yo. Comprendre. Papa. Na moni bolingo la sikatsanga. Ngani na sangi bolingo pana yo. Oza bolingo me intérêt. Ah si. Si papa. Il y a intérêt papa. On sait pas mon angal bosso caméra. Bomba cassette wana. Bomba longola cassette. Bomba cassette. Na caméra. Na cassette. Na bombi. Na bombelio papa ko bangate. Na bombelio. Na limisi na ngao. Mais na bombelio na cassette na caméra. Ne fais pas ça. Bombelio. Ya. Na pengolo. Yoka ti ya. Pardon pena ya. Ah ouais. Pardon pena. Na kopesa ngolo. Na bombelio ka na buto lelo. Butu mo ka. Na singyo pardon. Papa, butu mo ka na bombelio cassette na caméra. Na pengolo biton bijo ya. Ya na singyo pena pardon ya. Pardon pena ya. Please. Voilà. Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. Michel Mayabou. Arlette Sita, Lix Kadima. Ba émission ya kitoko culturel, politique, religieuse. bandeko balandi ya Congo Gold TV mbote lisusu esengo tondaka biso na mitema kopusana liboso na bino mpona kosora na bino masolo ka ndenge tomesana. Je ne peux en aucun cas commencer l'émission sans pour autant dire un grand bonjour à mon chef, Monsieur Michel Mbayabo, depuis quelque part. Merci pour la marque de confiance. Un grand bonjour à toi, ma maman chérie, maman Sona Cyprien, maman Moro bien, abota mon amour bien, Maël Belé, Bongo Belé. Bisous, bisous à toi, mon fils chéri, mon mignon garçon, le garçon de sa mère, Jed Peignen Sona. Derrière moi, on a maman les love fort. Congo Gold TV. Toi na souci mingi, toi na pas si mingi, tout ça n'est pas les lots, mais c'est moi il faut à la rapport. Biso c'est plus la vérité, c'est plus la vérité, plus la vérité. Avant de commencer notre émission, il y a les lots. Te présenter dans ma condoléance, Monsieur Douglas Kumbi depuis quelque part, depuis Newcastle en Angleterre, qui a perdu sa maman à Kinshasa, na commune à Matete Tozo la Nae Longo. Nous sommes vraiment de cœur avec toi. Tout est l'ensemble. Donc toi aussi c'est peur. Tout qui n'est pas roulé la peau. Maman zé abiso nyonso moya oboya mama zarate yo musika ifoto za kaka mbote lisusu bandeko bandeko Gold TV lelo te poussani liboso na bino po biso awa c'est plus la vérité biso to kendanga te to fouillera te to créer to inventer non parce que chez Gold TV c'est plus la vérité plus la franchise ba histoire vraie makambo solo. Je sais que là vous avez mis Medine show aïe biso les sous ni na moko la lelo na lim de vraiment comme ça solo makamba longa pour ça moi passe na motema et ozoki sa mondambu et ont révolté pe mondambu donc plusieurs sentiments mélancoliques mais que faire dans la vie to kutana kala makambo belé to kutana kala makambo bende ti monsieur John Pongo yengo na maison communale limitée. Tant ça la rasara ba mikanda na ye belé akuta na makambo belé mais il s'en sort toujours parce que bango ezebelé. Mais d'une chose mini na mokolo ya lelo bande ko balandi.
toyokaki kaka babengaki biso kaka lisolo yaki kaka une sœur à nous, une petite sœur à nous, une amie à nous, à nyonso. En même temps, quand même toi petite sœur, en même temps moninga nyonso moi na tout aza. Tania na Lyon. Tania bengi biso lelo alobini. Alobi maman Medine nazolanda bino mingi motema osanga pasi po nazoko gérer te. Nazoko gérer te nalandi bino mingi. Na bombi ebele. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut naloba. Avec des preuves à l'appui. C'est plus la vérité. C'est plus la vérité. C'est plus la vérité. Nini eli biso lelo. Ndeko na biso oyo avant d'anda kwa maman nae. Elle n'a pas de père biologique. Elle n'en a pas. Avant d'anda kwa maman nae, maman bijou. Et oyo mo rabengaka ya bijou. Avant d'anda kwa ya bijou. Maman nae sa maman chérie. Ndeko na biso yo azoko évoluer na maman na ye. Dans l'entretemps sa maman est mariée azana mobali na ye. Mais comme la vie n'a toujours pas été rose pour tout le monde, elle a vécu un calvaire. A moni penza makambo yo na âge na ye encore komona te bandeko balandi. Alobi maman Medine motema ezoki mingi. Tata na biso yo papa Emani. Papa na biso yo oya benga mingi mon père parce que à mon père biologique vraiment hasard n'appelle biologique le père biologique excusez-moi pour l'erreur car l'erreur est humaine. Andeko ça fait mal. Bon mon lelo nazoko roloba mingi te po souci kotinga maka souci lienga mingi. On a toujours eu à dire que les femmes sont méchantes. Lorsqu'une femme veut montrer sa méchanceté, le diable apprend des leçons. Mais c'est pas normal comme on a makambo pe papa bazo sarabiso pona nini. Ils ont raté. Ça fait très mal comme on a oh papa bazo sarabiso. Bozo mitou na maman Medine mais tozo comprendre papa bazo sala nini. Donc caméra cachée quand tu dans ma chambre bana. Ba caméra cachée quand tu dans ba salle de bain à bana. Papa pour mon nini. Olingo mona nini yaya bijou koka côté. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Je suis en train de rire mais pas c'est au sana motema. Qu'est-ce que cette soeur a dit? Tozongi mkena côté à régie, je sais pas si machine est déjà prête. Lorsque je parle de machine, je parle de Fabrice. Fabrice Kagoul machine. Ma beaucoup ordinateur, ma beaucoup maël belé bongo belé. Je sais pas ce qu'ils ont déjà prêt pour te balancer les mains. On a pas beau yo kabino moko. Et puis te zonga na sima pour pas si ça mine na motema. CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. Yaya, na sala ko pour l'intégrité. Mais because papa zate maman zate papa zate ko na papa te. Mais lo betinga na sala ngo je bate yaya. Na sala ko pour l'intégrité. Je fais ça parce que la lingio mingi yaya. Na sala maman zala kisasa Tanya. Na sala banyesi basala kisasa. Bani o sana ngo sela ngo banyesi note papa. Yo kana loba yaya. Je sais que na sala mabe yaya. Na yebi. Ya kisita mutema sima. Tanya parto pinda. Yaya. Yokila ngata mawa. Yaya kitsa ka tamutema. Ya ne dis pas s'il te plaît. Ya mbala sima suna sali susu yaya lobi. Ya limbi sanga pena ya. Papa ola paka awa. Yaya na lapa papa ola paki. Mais na yebite loko ni tininga yaya. Papa olela awa papa na garde soni na yo. Yaya na yebi na sobuanga na ngote yaya. Na sobuanga. Papa répété son na yo nga garde yango papa. Oh là là, c'est mon qui est qui m'a soni pour la yo. Malgré qu'on commit dire que mon continue à faire un amabé. Ne saloni ni papa. Le malin saloni. On s'est galé bima comme ça mon anga lisute. On s'est allé ça pour mon anga lisute. Oh ça la moitié quand ça on a déboré tam commote papa tam commote. Ah tam commote papa. Tam commote, je suis déçue. Yaya, vous avez raison. Yaya, pardon. Papa, Yaya, pardonninga. Yaya,
Yaya. Papa n'a bien boy. Yaya, s'il te plaît, Yaya. Papa, Yaya, pardonnez-moi. Yaya, ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas, Yaya. Yaya, collé la soupe. Yaya, pardon. Pardon, Yaya. Yaya, talangai. Yaya. Accorde-moi une dernière chance. Accorde-moi une chance. Accorde-moi une chance. Comment ça va voter, papa? Accorde-moi une chance à Souka. Yaya, accorde-moi une chance à Souka. S'il te plaît, Yaya. S'il te plaît. Yaya, s'il te plaît. Accorde-moi une dernière chance. Yaya, pardon. Yaya, pardonnez-moi. Papa, le bagage était bon dans notre ticket. Nous tiens dans combien de caméras maintenant dans le ticket. Nous avons joué quand on a l'école. Yaya, nous avons joué quand on a l'école. Yaya, je vais casser ton nez foulant. S'il te plaît, ma chérie. Non, ça soutient. Le on va casser ton nez foulant. N'écoutez l'eau, n'est-il pas Yaya? N'élo mai. N'élo mai. Ya tu veux na compagnon mais mai. Ya kasi. Ya, ne fais pas. Prends ta chance à Souka Yaya. Ya Souka kaka. Accorde-moi une dernière chance. Non, ça soutient. Yaya, je te promets. Ça, il doit répéter en plus 3 fois. C'est pas grave, Yaya. Nazo reconnaît que nous sommes là. Papa, non, supporter. Oh, supporter. Naïebi. Yaya, je sais. Namona tato bima, je sais. Yaya, yoka. Yoka. Tikilanga une minute. Arrête de pleurer. Talangai. Tanya. Moi to fane awa. Zaina likanshi mo abeti. Meloko yelinga na yebite Yaya. Eloko ne yelinga na comprendre ngote tinanga na zwa kamera na gechane ngwana. Na comprendre te. Na yebite Yaya. Eloko tinanga. Merci. Yaya, s'il te plaît. S'il te plaît, Yaya. S'il te plaît, Yaya. Yaya, s'il te plaît. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça, Yaya. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça, Yaya. Merci, papa. Merci pour tout. Merci. Yaya, ne dis pas ça. Kolwa boiti, Yaya. Kolwa boiti, Yaya. Tanya, kolwa boiti. Tanya, que tu t'as ma chima. S'il te plaît, ma fille. Pourquoi t'as dit Isaac? Papa, t'as occupé le niveau là. Si, papa, parce que là, combien de trucs que je suis déçue. Tanya, même au comité ici, il y a un rappelé pour le niveau là. Oh, papa. Non, papa, non. Ah, c'est quoi, papa? Tanya. Ah, non. Papa, cause à la mabé. Ah, non. Papa, t'as voilà, t'es, papa, non. Non, ça toujours, papa. Voilà, t'es, papa. Ça n'a pas mabé, mais j'aime beaucoup le moment où non. Papa, combien de fois? Tanya, papa, t'es là, qui c'est combien de fois? Fais ça. Papa, t'es là, combien de fois, papa? Combien de fois? Yaya. Continue encore à me faire du mal. Combien de fois, papa? Allez, calme. Ne me touche pas. Yaya. S'il te plaît. Ne me touche pas, s'il te plaît. Yaya, s'il te plaît, Yaya. Ne dis pas ça. Yaya, ne fais pas ça, s'il te plaît. S'il te plaît. Je suis déçue. Yaya, nazo reconnaître surtout. Nazo reconnaître. Tanya, pardon pour ça, Yaya, à toi l'accès Isaac, pour mes athées. Je vais casser ton nez fou là, qui est le bacana Isaac. Pardon, Yaya. Qui est le bacana Isaac, s'il te plaît, Yaya. S'il te plaît. Yaya, qui s'est battu à mon massi. Yaya, Yaya, plein de ta chance à souka. S'il te plaît, Yaya. S'il te plaît. Yaya, yokata mawa. Quand ça te loko moga bola mona sala. Papa. Kanisa bolambo salanga yango tindanga na za toujours pena. Normalement logique des choses na mutu mona ko kanga manon du sou. Tout à fait. Nayebi. Eh papa. Nayebi. Mais nazo zonga ça toujours motema sima. Zonga saka sima Yaya. Que ça papa na ngai. Zonga saka kaya. Mais papa oza na ba intérêt na yo. Non, nous intérêt mo. Si papa. Non Yaya. O sombelanga loko kabelanga. Oza toujours na ba intérêt na yo. Tu sais pourquoi tu fais ça? Non. Tu sais pourquoi tu fais ça papa? Tanya non. Tanya, ce que nazo salango, ce que nazo salango. Quand moi c'est nga awa Yaya mafuta ezati Yaya. Na repese papa to ketikanga. Na ke kotika pona bikaki oyo kokana ngote na bakisa. Eza pour intérêt Yaya. Eza pour intérêt Yaya. Okobenga nga papa to ketikanga na biki mbongo ezangi fona bakisa. Yaya. Nazaki na 15 secondes na soma. Na salango parce que tu es mon père. Nazana papa musuli banete na yo. Je sais Yaya. Non salango na ben intérêt monté. Nayebi Yaya. Mais on dirait que tango selanga bola mo c'est la koto. Ose la mupandi c'est ça n'est-ce pas? C'est ça. Oui. Prévané dans la caméra. Prévané. Au tient la caméra dans la chambre dans le chocolat sans le savoir. Dieu merci. N'habite ni na ngwe zunga la ke meka chaussure. Na luka chaussure ni na la talobi. Dieu merci. Nous avons moi qui nzabalinga. Nzabalinga mimi. Nzabalinga be komera ngai.
Papa, je suis déçue. Yaya. Je suis vraiment déçue. Yaya, je t'en monter ma fille. S'il te plaît, ma fille. Yaya, je t'en monter Asuka. S'il te plaît. Yaya, je t'en monter Asuka. Yaya, je t'en monter Asuka. S'il te plaît. Quand tu as le comme Okaka. Naïve, n'importe quoi, benanga, n'importe surtout na salio. N'importe quoi, moi, Oroko se plaît, n'importe quoi. Mais Yaya, pardon. Moi, papa, naza bano te bayaka akomisi mobala mama na likangu na to mobali ne. Je ne suis pas naza bongo te papa. Naza bongo te. So na poso linga na mobali banda yo te papa. CJTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. Mon Christelle mavungu ya ba Christelle. Ya yo yango wana. Obengi nga trop, otindi ba code trop. Osanga bien ya yo yango wana. Bandeko, j'espère que boyoki mon ndambu. Oyo, moi na biso alobi ondeko na biso alobi. Ça fait très mal. Comment on a que papa na ye oyo moko bengaka papa. Bien que c'est pas son père biologique, mais obali ya maman zaka papa. Moi c'est papa zaka maman. Mwana ya mwana nga, mwana ya mwasi nanga za mwana nga, mwana ya mobali nanga za mwana nga. Comment on a combien mon kilezo ko mama B? Pourquoi mon kilezo ko mama B? Je ne pense pas que monsieur John Pongo Yongo a kosa buzo ba modèle wana. Odi King Lufura bo a kosa buzo ba modèle oté. Pourquoi? Ça fait très mal comme on a mwana zolela. Mwana zolela, mwana lili. Papa, pourquoi tu peux me faire ça? Papa, je suis déçu. Ah, mon abîme, on est un gros mot. Mon abîme, c'est niveau de déception. Et puis, il y a fin fois à monter. Alors là, que ce niveau, papa, ça l'est passé. Bah, euro, zanango. Bah, euro, oh, bah, papa, n'a mis sur besoin de chacun dans ma poche. Beaucoup de. Ce que mon éco, les euros, ils sont que dépensés, ming, nanda, roté. Ndenge papa Patrick Mondomba dépensera pour Nathalie Maouette et maman ya Naïs na Congo. Va dehors, fais-le ailleurs. Pourquoi il faudrait que ma folie musuto sala on a kate banda comment te kezo kitsa ba réputation. Yo kitsa réputation ba mibali yango ya biso. Ya bande kongo mibali na biso bande ko na biso mibali. Réputation zo kita. Et l'enfant qui est en train de dire Mandiko. L'enfant qui est en train de dire au commis diacre nous a changé Kati. Ah! On te manigno. Au commis diacre nous tika kama kambangote au banda kala. Au che caméra likolo ba kangi autour à liboso. Au che caméra tour à mi balé. Et koki kate papa nangai ponani. Je sais que la minute la banda ko ba maman bazu ba panique ndenge maman Christelle mavunga zu panique alobi abenga kaka mbila benga maman Christelle pardon benga na mbila te ke ba wayo kanga na ngai pe ko benga na mbila te ba papa mingi bazu conscience ya ko kama kambo mwana zoloba à l'endroit de leur frère. Pourquoi? Excusez-moi pour le terme, tant on bonumbu ya mwana ozwani. Ozo gagner nini? Plaisir nini? Tu es en train de te ridiculiser inutilement. Tu te rends ridicule inutilement pour nani. Moi biloko aboyi biloko monsieur sala que mona ke ko luka mo avocate ne mo ko Laetitia Nkombo tellement que maile l'équipe belé article l'équipe belé aki ko luka ye ko poya za ne ka avocate ya bana a défendre ka kaka ba bengi lombile ba kanga yo kitoko mingi te. Vous vous demandez peut-être nandaku mais ayebi en ndengi nini. Moi ne découvrir on ndengi. Est-ce que ça joue à moi na te moi na mo ko mesana na nango tellement que combien belé yango touro aleli. Non. Et ça joue à moi na te. Vous vous demandez moi na découvrir on ndengi. Je ne sais pas, il faut nazonga sous na niveau ya machine, na tout na Kagoul, Fabrice Kagoul machine, ay bisanga so ki toza déjà prêt. Na suite au côté moi na kende ko découvrir ba atrocité wana. Tika to bimisa ta gros mot poto tanga ki pe pas maté. Ba atrocité wana. Pour nous, si réellement
mwana azoloba ya solo mwana découvraki yango ndenge nini machine toyoka ata ndambo tozonga nsima mpo bakanda ezomata kitoko mingi te. CJTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. nazolisa motema nsima yalimbi biso mama papa me napeso kamera te yaya kusani wana napeso yaya papa yokanga okitomata napeso kamera te ne dis pas ça ne dis pas ça yaya papa napeso kamera te Yaya. je te dis la vérité napeso kamera te naza na posa mbongo no te papa napeso nde kamera te pardon parce que eza nzoto na nga o eza na kati ya kamera wana longola cassette bo oyebi bienge so nauti kosukwa na kotaka na chambre na nga fo nazala ni mpo napakwa mafuta na nga bien nazala lese ozwi kamera otielinga na chambre lokola cette fois-ci totrouvaka yango likolo ale obimbala yo mbala osikoyo otyango na se po tomona te ozwi kaleson ya débora ozipi place éclairage esaka mais papa to na monya nayebi yoka na biso to nakoti na chambre nalati nanga nasali nanga makambo nanga nde nasaka eswati nalingaki nabima nasimi porte nabima na raisonné nazalaki na machine nakanga natia baponte ya pantalon nanga oyo naolata lobi nazongi eswati ninga naluka chaussure naolata lobi nakipe chaussure nini naolata lobi na pantalon wana natia motu bonoki makelele natali na telefone nanga batelefone nanga eza likwa mbeto natia miso bie namoni kamera papa nakomi lokola kizengi na kati ya chambre nakomi lokola kizengi na kati ya chambre nakomi lokola mutu mwana kufeli mutu na kati ya chambre nakangi yango photo position otielaki yango nakangi yango photo na telefone na nga yokanga yaya je suis déçu yaya pardon yaya nasengi yo pena pardon nasengi yo pardon soko yokanga tamba ya suka s'il te plaît yaya s'il te plaît accorde-moi une dernière grâce accorde-moi une dernière chance s'il te plaît yaya nasengi yo s'il te plaît je suis désolé zonga ta motema sima yaya para limbiso mena pe caméra s'il te plaît zonga sa caméra na koti la cassette s'il te plaît na peso ngolobi nasengi pardon na peso ngolobi papa yaya oni pelo na sanga na peso ngolobi papa c'est pas grave peso ngolobi papa nakopesa caméra na olobi nakopesa caméra na yo lobi papa napio caméra na olobi te so tovandi na papa nani biso sikolo kosimbanga so na nzoto te oyambanga pe te ata tozongi ndenge tozala oyambaka nga te kosimbanga pe na nzoto te kosimbanga na nzoto te promesati na osimba osu te kasi limbisanga naseka bolimbisi yaya limbisanga s'il te plaît non ça sauté nayebi oza desi c'est normal oza desi ya solo yaya nazoyeba limbisanga yaya pardonne-moi ozongisanga mpe naolakisanga mpe nake yo nde papa na nga te yango nde eloko olakisanga si papa yango nde olakisanga ke yo nde oza papa na nga te yango nde olakisanga oyo osala na nga ese osala ngo na débora un jour papa osala ngo na débora un jour eza biloko mosusu esalamaka nazokanda yango teke nasalango me na comprene telo netinanga nasalango accorde moi dernière chance te papa po tika po lapa po continuer lisusu te fo mebima parce que tant que nga na ogarde yo na obomba salite na yo ozokontinue kaka kosala nga mabe naosala mabe su te okontinue kosala nga mabe papa lelo soki eyindeli nga nalobi ke ebandaka boye ezalaka boye bato mpe baopesanga tor baoyeba te ke osali nga mabe ebele nga na bandaki kogarde yo papa namoni bolingo olakisi kati nanga ngani nazangi bolingo mpa na yo oza na bolingo me ya intérêt si papa ya intérêt papa arrête yaya sozaka bolingo intérêt na koba lopeso emwa nini te napesaka parce kozangi eza te nayebi te papa moni nde ozana eso comprendre ngake na mwana mwasi mona natikaka lesale te parce que so natikaki lesale mbengano lelo tokoma kobima oui ou non oui papa oyebi yango très bien so nazalaki mwana mwasi moko natikaka lesale mbengano le tokoma kobima mama nanga mpe aza te bokomi na oyo yanga na nsima obe ata aza wana tokoma osala baventure mais na mwana mwasi moko naza bongo te papa osi okomprendre no yango okomprendre oyebi yango très bien na mwana mwasi moko natikaka lesale te na vi nanga jamais na okoma mbanda mama nanga qui pleuve qui neige anyokola nga asala nga nini akotika toujours mama nanga ye nde aportaki nga 9 mois ya libumu na ye pardon pena yana seka pardon pena pardon kitika motema nsima ya s'il te plaît
C'était pardonner. Kitaka mutema simaya. Pardon pena. Non ça suite. Pardon pena. Ogenda tala ngwe, ogenda tala ngondo tika kie. Si. E bon remarquer ndeni kezate. Ogenda luka ngoti olongola otala soki azandenge ni na lati ndenge ni tuse bandaki ndenge ni. Si papa. Bosi ko ebindeni ke na longolion. O ebindeni ke na longolion. Oboke luka mbumati. Donc luka mbumande tango yo tuninga est-ce que yo ça va? Na biso que ça va. Vous comprenez que ça va, ça ne va pas parce qu'il a remarqué que tu as la caméra et puis na longo yango. Ah. Papa, poété. Poété papa. Na limbisi na ngombe na pio caméra. Pardon, yaya, pardon. Donc la cassette, tu as boire cassette, so bomba cassette, bombi cassette. Limbisi na luki faso ko kanga caméra na ebile bakanga caméra te, na ebile ba fungola caméra te, na sala bona zo comprendre te, nazo mi filmer. Na tieba mou. Na lobby o nga ko ke ko luba na pleurer avant na luka ndenge bakanga caméra na ta na munyango na ole la ma muso ibi mate somo na ko katela comme ta uto perdre mutu na lobby boso caméra na tieba mona ngali boso caméra bomba cassette wana bomba longola cassette bomba cassette caméra na cassette na bombi na bombelio papa ko bangate na bombelio na limisi na ngao na bombelio na cassette na caméra ne fais pas ça bombelio yaya na pangolo yoka ti yaya pardon pena yaya ah ouais pardon pena na kopesa ngolo na bombelio ka na butu lelo butu mo ka na singyo pardon papa butu mo ka na bombelio cassette na caméra na pangolo biton bijo ya na singyo pena pardon yaya pardon pena yaya please yaya pardon pena papa au senga pardon combien ce n'est pas grave yaya c'est pas grave ce n'est pas grave papa c'est pas grave pardon yaya hein na singyo pardon quelle malédiction zo lukela nga papa oui mais c'est ta malédiction zo lukela na sengi pardon yaya non ça chuter non ça chuter na pesa ngolo biton e bijo ya pardon yaya ne fais pas ça Tanya pardon yaya pardon pena ya na sengi pena pardon pena yaya Zota cassette, longola cassette, bomba cassette, mais on sa caméra. So mo ngala sai aussi cassette on sur la xibato. S'il te plaît. Papa to malimbisa kayo. Elekimi ko le bele na ndimete ko zongela mu. Na ndima kite. E na otu na bana to tika na osuki intimate. O telinga ngo combien de fois? Na chete. O telinga ngo combien de fois papa? Combien de fois? Tanyo sokola nga ke musala. Papa. Tanyo sokola nga ke musala. Papa. Tanyo sokola nga ke musala ya. Pardon pena yaya, pardoninga, yaya pardon pena, yaya na yubina pardon pena yaya, longola ta cassette bomba ka somo na sali susu, ozon si cassette, o laksi ba to cassette, somo na sali susu, pardoninga, pardon yaya, kitam temasima, pardon machi, pardon pena suka, pardon pena yaya, na sengyo pardon. Mbele nga butu mo papa pardon na ngayo te ya kusabuite o sana biju fona singina bima te ya yoka ngai Tanya singina bima boko misa pansa mutu bisika mutakana kite Tanya soki na sali lisusu bomba cassette wana sajina kele pa watante na ngana ndima na kende te ko kende Tanya pardon Tanya ko na ko profiter na sima na ote parce que naza poso bima lelo te eza ba projet na ngaki mais yo papa obimisanga papa obimisanga papa yo ndemto obimisanga ozo bimisanga papa yokanga suka parce que maman nga voyager pesanga ta in répétez mbala suka voyager les sous nine ko komela non ça sauter papa non ça sauter je te promets papa opometenga prier ta pona nga yaya papa opometenga oko prier pona nga te prier pona nga s'il te plaît prier pona nga yaya Tanya tala yokanga Tanya pardon ko sa suti Tanya ko sala ngote pardon pena Tanya pardon pena singo pardon na pesa biju mena raison e makambo mutu so lubanga nga na pesa biju raison pesa mama nga raison ata lubanga na ozongisa mtana papa aza toujours papa tamu kolana azo biso bima nga na bise papa ye biju na papa musute na kana ye sans le savoir aye bakuto sanga mabeko leko zo sala ye sans le savoir hein s'il te plaît yako kende singoti papa na baina na faso moko papa na baina faso moko so yebaki o laksanga pena ke yo ndete papa nanga yango pena o laksanga na bayi makasi nazo banga mususu pe muko mususu pe na ko sutuka bwana na zema mobalo na yebiki no banga
No banga papa. Te. No banga. Si. Na sango te. Papa, nini? Na sango. Caméra zo tchebo balango salango te. Tanya no sa. Papa, eso salango. Ah si. Eso salango papa. Tanya. Eso salango papa. Tanya. Tanya. Yaya. Salango. Na yipina liboso na pina sango pina pardo atambala moko yaya. Basi bali banda papa soko bima bima na je m'en fous. Sika bijou tika vanda ta kimia na mona kaye, mais ngate. Ngate papa ngate. Ngate. Yaya pardo. Tanya pardo. Pardo na yaya. CJTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. Bandeko balandi bino moko boyoki mwana à découvrir eloko o ndenge nini. Pendant que nous sommes en train de koyoka biso nyonso Ruth Ngola ya ba Ruth hôtesse d'accueil munena benginga abi maman Medine bino makambo zo bazo ko inventer test que boyoka na mwana wana te toyoka na tanyata ye moko azwe makambo zo loba ti expliquer wana maman Karine Kanga mère double dans Johannesburg. Ba mama Congo Gold bo fongola matoi ba mama Congo Love nyonso bo fongola matoi boyoka. Quelle prudence il faut maman ko mwana ngo. Pour ceux qui ba mabezo le kamingi za kitoko mingi te. Mwana zole na zoloba. Tina okepe ko me retrouver na zemi moko boina bi ata mutuna makolo na ngote. Je pouvais aussi cause maladie moko boina mutuna makolo na ngote na zo ba na ba malédiction. Oh pour basala nga délivrance il faut babenga na bapape baya batianga na makolo na maboko na basuki mpo nazala délivrer zarate kitoko mingi te. Ouf. Maman Angèle Mianda donc na benga bongo na yebike nombre ko benga nombre ba mabanga nombre ba mbongo ezoya donc nazo benga bongo na yebike nombre ko benga nombre ba mbongo po ba code ngata on akendaka na agence batuna ngama yo ezalaka nini. Achille Mabanza ya yo yango wana Nico Lufulwa bo papi et mungu respect na bino po boza ba mibali moko conscient na yebike bino conscience c'est vraiment kasi kalo kwa Michel Mbaya bo ba conscience na niveau 0 papi munena ya ba papi Eric Mona pa ya yo yango wana na lela bino fort Willy Katala ya ba Willy na mona ki code na yo na sepela ki makasi Nico Lufulwa bo Douglas kumbi nazo ke matanga kande non si ça monte na été noir donc non je suis de cœur avec toi Freddy Lufulwa bo attends matanga ko mona okaka bien makasi Freddy Lufulwa ba Freddy le consolateur des cœurs brisés donc consoler nga motema ya Tania Angèle Mianda nyama moto moko kitoko makasi Rita Nzangu la japonaise Rita Nzangu tant na yo kaka Rita Nzangu la japonaise na vibra po Japon la ndé mpanzi na respect na yo Lili Mbayabo ya bangi encore une fois Freddy Lufulwa na la bino mingi na la bino ya dégâts motema yo saka pasi. Notre petite sœur est en train de demander, notre fille, notre sœur, notre chérie, notre amie, Azotuna, Naba, des cognos sur Congo Gold TV, Naba Landignon sur les Congo Gold TV, à tout niveau, maman sur Congo Love, de partout où vous êtes. À tout niveau, maman Christelle, on a le banasa la nini. Pour papa, je peux insister na PC caméra. Nini en na caméra. Papa, entre nous, tout le monde a petit. Tant que tu as un côté, moi, on a tout na opéra. Ni n'a pas de caméra, ou yo ko insister, ba peso ka caméra. Et puis on ba bonza na eso ka linko bonza cassette. Mais caméra a pesa yo kaka. Il y a quoi derrière cette caméra? Vous avez un agenda caché mingi na caméra wana? Vous avez un salon mingi na caméra wana ya mabe? Ton ndenge nini? Ozo banga nini? Tu as peur de quoi? Qu'est-ce qui t'effraie? Parce que ozo ko tenir à ce que bazong c'est le caméra. Tania. Moi na biso leki nanga, ndeko nanga. T'inquiète.
na Congo Gold na Medine Show on reçoit toujours la consolation à malonga, on reçoit toujours le conseil à malonga parce que là c'est comme si j'avale ma langue déjà parce que pas si les kinini na motema. Kagoul machine ya bakagoul. Merci Mingi parce que Nayebi Bino c'est la seule famille technique qui me reste pour et pas na Bino ceux qui sans Bino sans yo. Bon on ndanga na banda côté respect na là fort. Potara yo ba image qui toko ils sont normal. Julie Sona, Julie Mouille, Julie Mangono Zonga Zongela Zela Rayo. Les jumelles de maman Christelle. Elle a bien fort. Bien que beau déranger ngai. Beau c'est la danse venue na souka émission sur les bélés. Elle a bien fort. Tant que maman Christelle c'est maman Christelle Mavungo. Je précise bien madame respect. Un grand merci à vous tous qui m'avez suivi de partout. Merci à Trésor Batena, mon frère propre. Namosine Mbinga Karine Samantha Muzungu, Madame Batena Mbinga, la Mbinga Zor, fort. David Mangono, l'inspecteur de quelque part de la poste. Tout bon baramètre de Binsara pour un respect. Ah, Maître Rodangela Kanju Jesse, mon conseiller juridique. Pour Nalelo, na monito sukaka ah Monsieur John Pongo Yongo na lobaki na bango soki bazangi mikanda ba résident kuna na bamboko baza bazonga na ba origine na maison communale limité pa na yo ba rozwaka mikanda ya mobimba oyo kopesa bango droit ya ko résider na bamboko baza. Quant à moi lelo na suki wana motema pasi toka monati baba lelo toka bonya to suki ya CJTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie.